Capage TV. Capage TV. Et le côté à Consibiso, Piaka na Piaka. Au Sanjou, et le côté, Talamaboum, Tala, Talamaboum, Tala, Nzala, Maboum Nzala, mon bien. Capage TV. Fatih, Béton, Raïs, Mirin, Vital Kamere, Marteau. Donc, on a mon nom au bien à Mus. Capage TV. Capage TV. Toteki va consenti toteki. Toteki vraiment. Capage TV. Toteki te monga bimite ba mère ba leli fort. Et reste même ba sauver ba mère pour la monga mythique. Soyez monga antique menga ya liwa. Capage TV. Na ba génération na biso bana Congo c'est ma première génération ba kema biso. Tous les jeunes a comment voyou mais ara voyou te. Capage TV. Merci de vous abonner massivement dans votre chaîne par excellence Capage TV. On vous aime énormément et vous aurez beaucoup des actualités dans Capage TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne par excellence, la chaîne sans micro. Chez Capage TV, vous aurez tout. L'actualité politique, le divers, le théâtre, la culture, les sports chez Capage TV. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de liker nos émissions, de partager et de s'abonner, de commenter. Et pour nous, c'est un plaisir d'être vraiment devant vous pour vous présenter de nombreuses émissions. Et Ngamoro ne sera pas général-major dans un art. Voilà, merci. Capage TV. En tout cas, bonne année à 2019. Et ça, l'échec qui a bonne année, parmi les bonnes années, et ça, vraiment, bonne année, moi, l'échec qui a bonne année. Biso so abato pe naza client na eko somba awa na mesa ba maman oyo. En tout cas, ndenge to yaka to kota kasandu, to zaka accès à kota même pas na bana ba ajo. Na koti na mwana ajo na koti partout na circuler, nazo mona ni embouteillage ni bato baso somba. Batunyoso bazolela so ayo sombela mba peut-être bachango $10. Atuni na $10 ngo zolo ba lo bata na franc et $10 wana. Dollar en zolo ba $10 eza 17 000 francs. 17 500 francs. Na koka coûte ko sola na dollar te to sola ta na franc congolais. Na franc congolais on peut mbongo zo mo wana te. Na ye presque na ba $50 biloko na sombi so na la kiso okamwa. Donc ça vraiment passe. En tout cas faut baluka la solution makambo ebonga ba dollar ngo pe kita biloko kita. Donc babilo ka rolia nyo se mati. Ba so se na ba 2500 ba 3500 comme ba 7000 ba 8000. Donc tozo se retrouver te. Ba deux saisons mata donc tozo comprendre o eza bonne année ni nyango to leo. Tozo comprendre et puis pouvoir ni toza nango. Première bonne année de sepelité mais to lobité. Hein? Mais tu es bien kembo na musique. Mais changement nouveauté coach. To le la minité comme ya lobby ne mais to yo kenal mais asala msala. Toteki te monga bimite ba mère ba leli fort. Et reste même ba sauver ba mère pour la monga mythique. Soyez monga antique menga ya liwa. To a posa boulot. Na ba génération na biso bana Congo c'est ma première génération ba kema biso. Tous les jeunes a comment voyou mais ara voyou te. Mais bana ndao bazara te biso tout na buto so tamboli. On a si carte ba botoli en carte de Congolais za kati. Lobi ba ninga so ba su ba mbongo ba kenango. Mais bo sa misala bo senyeli. Congo za biso nyoso. Boye ba ndenge ni Congo za biso tout. Yo liaka no me ba liwe ça so to le la kokufa. Congo ya biso nyoso. Toka bula ndam. Ozomona
ba mère va se trouver pour ba petit ba mona na bien. To se pla bien na tenti ko fele asa musana yi. Ah to te kama kasi. So mutabi mbongo ezate akosi. Po biso toza zanda na finani na ozo ndako na sombite. Na oya osomba lobi. So mutabi mbongo eza mboka te akosi. Ya tika toza awa don ngala za zando memoya kokota zando ezate. Banda tonto koti te poto sembla olia. Ebela bato baza kuna. Oye makambo. Toteki bakosa ti toteki. Toteki vraiment. Nalobi banda tongo abimisi biloko bazoteka te yango biloko evandi bona ni akala ezala su bongo te. Koteka ezate. Muta kosa te koteka ezate po mbongo ezate. Dollar eza likolo. Biloko nanga yango la ti lelo bona neme na kati te na oteka biloko akala. Ba biba bacha misala batu basala po bazwa mbongo dollar pe kita po batu toteka bien. Dollar kita po toteka bien ndeza likolo en tout cas eza passe. Eza passe vraiment. Bénéfice akala ezala lisute. Tozo teka kaka na passe kaka. Na passe. Po dato mesala ko bimatongo. Ya pia ka dega. Feti akala. Tala babiloko. Tala babiloko ya. Mona babiloko. Ya ko tala tikoto. Félix abisa biso ke yene on va ba bengni kasia béton bana soa et logoté à consibiso piaka na piaka on sanjou et logoté tala mabum tala nzala mabum nzala mona bien tala na ko sobatel papa sikate mona bana gota et logoté copine na bango basala ko na mbongo na bango ba bibisa to oliangote taona tala kana mboka toto nyokoma osabsolote tala kana mboka soki ya ko solie bambua mboa te turo politique akala potesque chanza mona mboka tu to koboda politique a conception na lokote aba ventrier na piaka mbau na mbau eloko moko te toteka mutu moko azoya na bato ebele ozosatika mbongo eza te basoda be bazokanga en tout cas ya solo Fati, béton, Raïs, Birin, Vital Kamere, marteau. Donc, na monongo siko ben na mis. Et ça te que ba betelanga na kati ya Congo pela to vivango. To tekate biloko zo eta la bisora boye. So kutu cher. Ya roloba kutu te. Donc, na yo comprendre pena que ya solo Fati, béton, Raïs, Birin, Vital Kamere, marteau. Tozo vivre en pena. Madesu, ça va Madesu. Et comme 3000. Kopa Foufou et Mati. Transport 1000 francs. Côté Moussou 1500. Car l'État exact. L'État ça va la mboko. Exact. Mon bien. Transport 2000. Mon bien. Tala bien. Bien Congo donyo kwama. Tana souffrance à ma caisse. Ma poche est le côté. Na ma poche. L'État pena soit ça na mboka oyo. Est-ce que transport cause à 2000? Siko biso moko bakana ba méchant otumba transport azaka 500. Est-ce que l'État a une facilité que ya okangela biso bato ba 207 ba 2000 francs. Bazomona to ba mona te. C'est que ba sepela nango. Mais ba bongisa ka famille na bango libérer libéra. Bango na siko ba wala mabumu na bango. Vous batika famille pauvre. Kasavu batika famille pauvre. Kasavu. Mais bango ne ba régner ba bongisa ba famille na bango. Biso ka na Nzambe. Bisoka na Nzambe. Ah Fati béton. Mais moi le baku des athées, biso do monter ba kieti pona do kandeleki. OK. Kangela biso nzela biso Brazzaville to kena lokota ba kieti pa pamba. Le ko mi obwebwe. Ete kamate to sole me ba somba te. De chez athées pona ni kandeleki. Tato vivre gabwe. Kinyango gabwe. Brazzaville 500 pona ne do fete ki toko to mona le lokote. Dollar ka kitako. Note kitarate. C'est fait kitarate. Dans la méchant avec Congo. Les terrains na bango. Boko do souffrir. Bango ba lera bango moko. Ka bango na bango moko mais ça appelle le côté. Ba kanga bato. Bato lu ka mongo ndeni. Ba lu ka mongo so la beko le kwani. Ndati ngabe ba botela nga mongo vendredi. Na lu ka mongo na la passe. So ba botela nga mongo. To e batie. To sandeni. Eni na mongo. Ba onde ba sowele. Leo ya pamba eloko ezate.
Biaka mboka kufa. Dollar ekita eloko te bien bon eloko te côté que ça te batala ba ola mamboko te. Tote gante bana tongo toyaki ata donné vendu. Bat ba kota mbele eloko te. C'est na papa Félix janvier ma abongisela biso ba mezala bien. Po oya za nouveau tega mambongo ezomona ya teta na mande bavandi. Ta détail ngo ta do ta la blog. Ba vandi bezuwa tote gante bana bavandi ngona itama zuwa. C'est na papa président asunga biso na janvier abosela biso activité zandu ba kotipe asombele on peut na bien bimi. Ban ba ba mata ba kita tozo teka te eloko ezate. To atondra pa to mesala kwa yango to ya meto teka te. Tozo souffrir mingi. Tala dollar ezato eza likolo. To ya dollar eza likolo makasi. Tozo teka te. Mboka nyonso ekufi. Tozo zela mokonza mboka a prometaki biso na 2019 akokisa promesse na ye. Soka akokisa promesse na ye wana taba mulo ezo continuer toko voter toko sélectionner akozala mokonza na biso tina suka. Mais ce toko 2020 sili a continuer te a échoué na ye wana vraiment te comprendre yete. Et là tozo senga ye akitisa dollar bilo nyonso ekita na mboka na biso na toko betele maboko toko soutenir yete na suka. Mutualité misunga yomoko misunga tokate mutilinga la tezake yomoko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na koki na Turquie Suède nga na Suède mabe na sale fona kama la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai mo na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga Hey, okatelinga lingala pour la santé à mwana. Mon fils, pour ma santé misunga okatelinga lingala. Bandeko misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. La besi nzambe merci. Ndenga kumisinga na mwa oyo na kumisie makasi. Po mingi bazana tango te mingi bazana beta hôpital. Nga besi merci libota na biso famille na biso. Besi biso merci ata bozueza na ngote. Kana kumisi nzambe besi biso na vie na makasi. Ya na ko kumisa vraiment merci mingi. Na 2020 na osenga banzambe vraiment asala vraiment ya minene vraiment tozala vraiment bien. Na pesi ba nzambe nyonso esika nsambela na mbote esika na nsambela te o nyonso tanga mwana nzambe na pesi mbote na kombo na Yesu. Na ne sengo makasi. Mingo to botama na baba komi mikola lelo te. Na anniversaire na leka le 23 décembre. Mi bakufaki nzamba épargné sur na ba accident na makama nde na ndenge nzamba azobunda so bitumbo tozomona te nzamba azo échouer se ba place satana nyonso likwa bo moyi na biso atie mitambu ndeke bana bakufa mais nzamba amawana azolongola mitambu wana nzamba azo ko épargner biso na ba danger na ndenge place na za reconnaissance makasi liboso na ye
yango nazopesa nzambe wana merci nazokisa satana soni mpo plan na ye nyonso to abongisa ye mpo na nga mpo na bana na nga eshue na nkombo na Yesu Masiya ana esika te na kati ya vi na mpe na vi ya bana na nga 2020 naokota wana na nkombo na Yesu Masiya mpo ana elonga te aza nene elonga te natomboli kaka nzambe mpo nalobaki aza likolo ya bandoto ya bamagicien ya barosicritien ya bangangakisi nzambe aza likolo yango nazokota 2020 na esengo na bana nga tokota na esengo place ata yai tokota te mais biso tozokota na nkombo na Yesu Masiya tokota na esengo. La Kivunda, place de la page générale major à l'ata. Ngana lata nanga awa. Nyoso bomona na lata wana na lata awa. Pembeni ka ya mangembu. Nde nazabo na pesi mangembu mu Congo. Ba nyoso baloba site la page na lula body na yo, na lula pantalon na yo. Biso to lata na biso aga na kine. Blandine akenda rapoto, atinda biloko na poto, tirkio nini. Ba bomona na image nena os tozo nduka nduka. Boutique Blandine kaka na Kivunda awa. Pembeni ya les quartiers, bato so za na Kinshasa. Okokuta no pe poto oye la musinde ezala mo manka pe ezalaka poto totonda nyonso tokomona esinte na lukelo mwa noir na nango te benga numéro ya Blandine na boutique Blandine omona penda tala ya boye penda na lata te bilamba nyonso ezali nyonso koluka bana poto batikaka mwa boye ekenda boye chez Blandine na Kivunda nyonso ezali eza pesa obunga te ndeti boye église mangembo yango église afa partie pesa azalaki kaka avenue elandi so uti mangembo 2 avenues avant Okoma dans les quartiers. Donc on a expliqué que Kitoko, Kivunda numéro 9, boutique Blandine numéro yangoana. Tout ça peut pas tout autant d'arrêter. Tout ça peut pas tout avoir un problème te ba fille à kin, ba fille à partout, au type braza, au type poto. Tout ça peut battre. Mon colo bat. Si tu n'as pas chiné ni master na wana na fête moi à brisque. On va s'appeler na mbongo mais katikata mbongo. Blandine a solo la. Donc t'as la sali ba 10 ans la boutique. 10 ans la boutique on a là t'as la Kivunda numéro 9, boutique chez Blandine. La costa binoté, kolata rande bongsa nzoto to ki para biso soute. Kolata, yé mo sko habillé. En plus on est loko likolo na se au kangi sola, ti talon noka. Ba ti talon ba binoka. Kolata la boutique ya moko na banda. Ba costa binoté boutique ya moko na banda. La Kivunda numéro 9 chez Blandine, numéro contact ya wana. Dans le coup Mouming et Pénézon et Paraï, le 1er janvier, sinon le 31 décembre. Dans l'ibota na biso ata mutu moko ta daye mutu moko pe ta beli dans le kubu bena ya mingi ya trop ezonge pa nzambe ana na cop soit 22h ngana na ve dans la lone na ve na robina deka kiliboma donc na bina te na robina makasi bana le 1er janvier silo le 31 décembre zamba bateli famille na ngai papa mama mutu moko ta kufi. Dans le coup, vous venez de pas ensemble. À toi, on a cop, soit biso tout rendez-vous na veille. Tous les chrétiens, tout le monde de l'ensemble, tout coup, ça y est. Dans Bateli Biso, dans le 31, le long, à soir à la veille. Nous sommes les artistes à Motim Bigara. Nous sommes les merci. Nous avons conduit Biso depuis le 1er 2018, le 31 2019. Nous avons merci à Nzambe. Donc, là où le béati, nous sommes merci à Nzambe. Nous avons battu Biso à protéger Biso. Belé ba comité. To kumisi ka Nzambe azo lo kumu panayo. Ya Nzambe ka protéger Biso, apesa Biso ba gwa minene, asa Biso auto mona ya 2019 te to mo 2020. Alors on Biso Angela, to ko peta la maison et ça Biso bien. Na pesi merci venez belé. Abateli Biso na janvier. C'est comme ça sur le janvier msusu. Tika Nzambe azo lo kumu, abatela Biso pe lisusu. Abiki sa ba hôpital. Apesa bango guérison. Merci. Natoni na Nzambe nanga po azali Nzambe ya bikamwa. Azali Jova Jiré ya mona kape ya salaka. Asina kobatela ngana bana nanga. Asina kosala ya minene nde natondi ye po azali Nzambe na nelike. Amen. Antoine na pesa Nzambe nanga merci po ebele.
to bandana bango janvier bien mais bakomi mokolo lelo te mingi bakutana makama ndenge na ndenge ba accident babeli batana ba hôpital mais nzambe oyo asanzamba bolingo abatelinga pesinga makasi ya komona bandeko na ngai ya komona libota na ngai pe bana na ngai yango na opesa nzambe na merci 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 pesi bana nyonso ya komba ya mama Langi bonne fête bonne année merci la grâce de Dieu tokoti année sika 2020 apesi merci na souffle wa pesinga tina temps pour na quelques heures tokota 2020 abate libota na ngai pe abate pe ngai na tonika maboko pana bon apesi bana nzambe mbote au travers monde entier et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa parce que c'est nzambe moto garda bana naye peut rassembler bana naye toujours au travers un prophète vivant. C'est pourquoi par la grâce de Dieu yangwana atindeli biso prophète Kakou Philippe yango to distribuer livre ya message à apporter pour y rassembler ba eli pour cette génération. Bon naye bon ngana ko pesa merci mingi parce que a pesinga grâce parmi parce que nada super parmi ba homme il y a tant au thème mais a pesinga grâce tena mona 2020 pour na parler de sa part. C'est cette grâce yana que na remercier et que a rassembler ba banana autour il y a parole à temps ba. Diaspora ba auto nanga Cynthia Kapashi place nini ya kolala ya bien ezali na ko découvrir place bien makasi na Mombele Steve Loge pona bana kin bana partout monde entier botuna nga botinda nga na lukela bino ba place efanda place mort ya discrétion soko komika na 12e rue okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge na ko découvrir na Mombele place bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o ba mundele o manite mona mboka asa libiso place bien pour na ba tuto ba na place bien discrétion o yé na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté na Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins nini na oti Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout balinga ko vendre place bien Steve Loge Capache TV.